maintenant, bien-aimés, Nzambe apambola bino, to yeko yebisa bino ete, tozali na milulu. Samedi le 26 juillet, tozana milulu kati nesika oyo. Maison d'adoration na avenue Anankatu numéro 1. Tozali na journée d'adoration, journée ya louange. Samedi le 26, à partir de 16h juste, kino na ngonga ya 19h30. Nde tokokuta na kati nesika oyo tozali na journée d'adoration pe ya louange. Thème na biso ezali les deux adorateurs Caïn et Abel. Ezali journée moko monene oyo Nzambe akosala ya minene kati na mboka oyo Helsinki. Yango ete ezali na bayembi oyo Nzambe atomboli kati na mboka oyo ya Finlande lokola évangéliste Cephas Luilama. Lokola frère Pécho, lokola papa Henri. Nzambe azali moto te mpo akosa ye, azali mwana na moto te mpo abongwana. Oyo ye alobi kino akokokisa, oyo ye alaki ye kino ekosalama. Nzambe frère na biso na kotka oyo Nzambe atomboli pona koyemba na nzela ya loyembo oyo bakosala musala mokolo wana ya le 26 awa na Helsinki na avenue Anankatu numéro 1. Mokolo yango Nzambe akokita kosala ya minene. Boya bokopambolama. Ezali na bayembi oyo Nzambe atomboli kati na mboka oyo ya Finlande lokola ndeko na biso évangéliste Cephas Luilama. Ye tango azali koyemba Nzambe asalaka na nzela na ye ete babeli bayamba guérison bakangami bafungwama. Boya bokopambolama mokolo yango pe lokola ndeko na biso papa Henri boko yoka badoration oyo tango mususu bosoki opportunité ko yoka te me mokolo wana boko yoka yango. Boya ebele bofanda na bandako te po mokolo wana ezali mokolo tango mususu Nzambe alingi kosimba yo me soko vandi na ndako orate lipamboli kovanda na ndako te. Tobengisi Finlande mobimba bana ya bandeko ya Vasa, bandeko ya Kotka, bandeko ya Tampere, bandeko ya Turku, partout bisika ba Congolais bazali pe ba nation mususu boya ebele po mokolo yango boko pambolama. Bana na Nzambe na sengi biso na bolingo na Nzambe toya ebele kati na mokolo wana ya le 26 juillet. Donc tokoyeba kopambolama na thème oyo les deux adorateurs Caïn et Abel. Oyo ezali moto na Nzambe passé Serge yende muta bongami pona koyeba kolendisa biso oyo ezali mateya oyo tokoyoka pona tina na louange pe adoration ya bato oyo mibale Caïn pe Abel. Tokopambolama tozanga te soki oye o disposer motema na yo bien-aimé ozali penza bien disposé pour la journée wana bien aimé nazala kondima ete Nzambe na lola oya mona ka nyos Nzambe na lola oya vandi na kitine na bokonzi ete le 24 vieillard jour et nuit bazali koloba ete ozali mo centre
ozali mosantu nzambe wana kiti na ye ezali koningana toujours na nzela badoration akozanga te koyeba kopambola o bien aimé na mokolo wana eloko nazali kosenga yo zala bien disposé yaka mpenza na motema ya koadore yaka na motema ya koadore okomona o nini nzambe akosalela yo na banza mokolo wana ekotikala comme histoire te okoyeba kokoma ngo na carnet na yo ete mokolo ya le 26 juillet na pambolamaki nzambe asalelaki nga boye nzambe akangolaki nga boye mpo na ntina na nkombo na nkolo yesu masiya nzambe na biso azwa lokumu toyebi ete orateur principal ezali paster serge ye nde aza na programme mpe ye nde moto akoyeba kolendisa biso oyo ezali liloba na nzambe nzambe apambola bino toza liboso ya maison d'adoration awa donc événement oyo s'annoncer le 26 à partir il y avait le 26 ya mois oyo à partir à 16h ti na 20h alors tokutana ba maman na biso awa donc événement wana eza vraiment ya ba blague te mais comme tokutana ba maman na biso awa tokito tuna bango ba impression na bango pona événement wana maman impression na osikoyo événement wana monya wana eza na ndeni en tout cas na pamboli nzambe po nayebi ke journée wana ya le 26 ekoleka malamu pamba te nzambe ye moko akozala kati na biso elongo lokola ye moko akozala na biso elongo biso tozala deja ya kosepela po nyonso ekokende malamu na nkombo na yesu kristo. Ok, merci maman. Et bon maman, yo moi ndeni pour la journée wana ya le 26 parce que ça kafu. Merci pour la parole. Mais que journée wana pour tout d'abord Bible le bien qui est na louange et l'adoration nzamba sa rabikamu. Na que journée wana ko la journée moko ya malamu et tous na confiance na nzambe wana bande konyo so bako ya baza dessus te. En tout cas moko na moko bisika zali kati na Finlande bato baza na ba province nyo surtout ba ko zo message boya journée wana eza journée moko de ko ya ko sakana te. Boza na bolembu te diable doki aningisa bino te bo telema ba bazo bolembu ba baza dessus na makambo nzambe bo telema journée wana et tous na confiance na nzambe na biso que journée wana nzamba ko sala bikamu. En tout cas boya to adorer nzambe ensemble. Ça ne peut pas aller, tokende liboso changement fait quota, tokende liboso en tout cas boya est belé, tout ça la posa na bino boya penza to sangana, to adorer nzambe ensemble, maison d'adoration donc et bongisi journée à louange puis adoration en tout cas boya bande ko na biso ba ko yemba en tout cas tebi que journée wana nzambe ko sala bikamu. Et bon maman bolobi nini pona ba église o eza na kati ya Helsinki awa bango parce que bo pesa appel na ba o ba uta Kotka Vasa Tampere bon ba oyo bandimio bazana ba église awa na kati ya Finlande awa na kati ya Helsinki awa bobini pona bango na minito ba utala bino na micro ya 007. En tout cas papa to pambolika nzambe toyebi ke message tango ko pesa mi boye bana nyonso to baza bana papa na biso to za biso surtout famille ba église nyonso ezala ya Salem oza église nyonso to ngana yebi kana na Finlande awa en tout cas bazanga te koya kokumisa nzambe parce que ça papa ya biso moko te maison d'adoration aza papa ya biso nyonso na ezokipe ba église te donc bango nyonso to nzambe toucher motema na bango na journée wana en tout cas baya elongo tokumisa papa na biso nyonso en tout cas surprise ezate surprise ezali ye moko Jésus yenda za mokonja bakonzi yende na momana suka lubia sala akosala ezaka ye mokonde mtabongi na place wana Pasteur sikoyo batulere bakoya bakoti bwana service protocole bat ba uta misika il faut organisation les apena makasi organisation sami na ndenge ni mpona bato ba uta misika oyo bakoya mbala liboso na église na bino maison d'adoration. Oui, merci. Organisation ndengi ezali pona mokolo yango d'abord protocole akozala ye akoyamba batu tango batu baza koya protocole akoyamba batu akovanisa batu akoinstaller batu nyonso na tango wana ezali na groupe ya louange na bandi awa toza komona bayembi bazali ebele tozali awa na évangéliste Cephas ye akoyemba elongo pe tozali awa na papa Henri tozali na frère Pecho tozali bandeko ebele o bakouta même na Ivaskila même na Vasa bayembi nyonso ya Finlande bakoyemba na ntango wana bato baza koya
musique eza kobeta toza kokumisa nzambe na prière ti na moment moko tokostope mpona message ezali les deux adorateurs na bandi ete na les deux adorateurs bako expliquer biso adorateur azali nani azali adorateur ndenge nini adorateur ko se comporter ndenge nini ko adorer nzambe na yo po mutu nyonso ko zala adorateur mais ba principe ya ko adorer tant musa yebite mukolo wana bako expliquer biso adorateur azali nani tokomona adorateur oyo na kombo ya Caïn pe tokomona adorateur oyo na kombo ya Abel. Alors soki moment wana esili nde tokokontinue na adoration pe prière na suka na yango nde tozali na agape bamama bakosala mwa quelque chose po tokolia na molimo na ntango tokosisa kolia na molimo nzoto pe ekolinga elia mwa lipa mwa mikate mwa makayabu mwa pondu ndenge kaka bamama bako préparer mpona bandeko nyonso bakouta mosika. Ok, merci. Donc, dès que tozoloba eza événement moko ya monene. Donc, en tout cas, bino boana ndako bozolanda. Boya na Helsinki bino nyonso bandeko nyonso boana Helsinki boya jour wana kofana ndako te parce que ça de 16h à 20h ya okumisa nzambe. Nayebi ke etouché yo ndozo tala ngawana yaka samedi. Eza teko makambu ya pasteur Serge soki église boete. Eza pona eza événement pona bandimi nyonso. Le bino nyonso boya merci. Quand on est dans le baliboso ya maison d'adoration awa to ya na liboso ya maison d'adoration awa to lobi boyoki ba mama na biso nde balobi to yoki bandeko na biso a nde balobi bino nyonso bwana bandaku na yebi ke message oyo etouché yaka to bengisi batu nyonso bandimi nyonso ya ba église tozo citer bino parce que tozo ki ba interview na ba pasteur na bino ba pasteur ba kangela bino banzela ti bango mo bandimi ba libérer bino ba bike non il faut bokenda ba manifestation lelo pasteur Serge na maison d'adoration ba sali événement ya munene to sing na pasteur Eugène bandimi nyonso pasteur Eugène ba ya samedi to leki to kesu de pas Popol frère na biso Popol jour wana ya samedi bandimi nyonso après ça peut communiquer na kati ya église ya na kati ya culte que non jour wana ya off pona bango nyonso ba ya awa to ke na Salem to lobi déjà to ke pas frère Popol to lobi déjà prophète Marcolino bino nyonso o nyonso pe na cité te bandimi nyonso ba église o eza na kati ya Helsinki pour ça Helsinki sonité parce que ba paya ba ko uta misika na côte capé Salem à côte kana bosanité bino nyonso pasteur Serge pasteur Eugène déjà ndimi boya donc de bo landanga awa en tout cas boya samedi wana biso nyonso to kutana awa to partager liloba o talaka Caïn Abel yo ngoza la Caïn so yeto za Caïn Caïn yakato sangana ils ont de 16h à 20h donc événement moko na kati wana ekozala te yango to sala invitation oyo allo Finland kana na lubaka allo Finland lelo pena to ye pena pona masolo wana to beti yango mingi ke noto zaka na union wana sikoyo to makambo isami événement sami na maison d'adoration bino nyonso bandimi nyonso ya alors pasteur to comme pena na suka ya entretien na biso le 26 juillet à partir de 16h 20h awa na anakatu pour l'événement où ezali awa alors moi ya suka olmo bakisa pour na événement wana okolobani na komisi susu nzambe donc pona mo ya suka elikoloba ete bandeko bovanda na ndako te ntango tozokoloba ke tolingi unité ya baeglise awa na Finlande tolingi unité Bible ezoloba na biso ete foi oyo ezanga misala eza foi ya kokufa foi oyo ezalaka na misala yango nde elakisaka yango ete tozali koloba boye baeglise nyonso oyo ya Mangala ezali kati na Finlande précisément awa na Helsinki tosololaki na bakambi nyonso l'église nyonso soki awa na Helsinki eza na 3, 4, 5 églises ya Mangala tosololaki na bakambi na bango nyonso toyebisaki bango
topesaki bango invitation. Mais comme tozoloba ke tolingi unité, boya mokolo wana ezali pamboli pona moto nyonso oyo azali mwana na Nzambe apambola bino. Merci pasteur. Ndeko ebongo yo lobi nini pona to sukisa pona to kumpena na suka to yebika ke batu nyonso ba ya le 26 awa à partir à 16h tina 20h. Yo lobi nini pona to sukisa. Bon pona ko sukisa ona ko loba comme loba ya suka na bondeli biso na kombo na Yesu. Biso nyonso to ya ebele to ya ko kumisa nkolo Yesu. Na loba yango bien ete nkolo na biso avandi na kati ya ba louange pe na ba adoration ete toya ebele toya kokumisa ye kombo na ye kozwa lokumu pe na yebi ete moko na moko oyo koya na motema ne mobimba mpona koadore nkolo na biso ndenge ya koyela ndenge ya kozonga te yango wana nakoki koloba ete toya ebele kombo na nkolo na biso ezwa lokumu tokoya kaka bobele mpona lokumu na Nzambe. Amen. Liboso maison d'adoration, événement moko eza le 26 ya mois au à partir 16h ti 20h. Yo lobini pona événement wana. Nasengi batu boya ebele mokolo wana Nzamba kopambola bino Nzamba kosala minene ya kokamwa mokolo wana na kombo na Yesu. Merci. Bon maman, tokuti yo a liboso maison d'adoration, événement moko ya kafu ezali le 26. Le 26 ya mois à partir de 16h ti na 20h. Obini pona événement wana. Pour le 26 juillet, en tout cas, nous sommes convaincus. En tout cas, je vois ton frère en un colo et moko. Donc, nous avons ça là pour faire une carte de sang joli, une adoration. Et bon, bah surprise ni ne bomba mi. Bah surprise. Mon Dieu Seigneur t'a tempéré la carte de sang. Azora et Yanot. Ah mon abi comme moi. Et bon pour la maman oyo bazo landa ona minute oyo ba fa na banda ko bi mais jour wana na fa na ndako be na sandeni. Jour wana mutu ta fa na ndako. Oya okanga mana kiti libela fo oya ko Nzambe ndenge osala bikama. Merci. Donc awa liboso ya maison d'adoration, ils ont l'événement moko boye, ils ont les 26 ya mois oyo, na maison d'adoration awa donc ils ont louange prière, oyo orateur, aux pasteurs Serge mais ba yembi ba kozali belé, yo bini pour l'événement wana. Bon, événement d'abord je dois d'abord me présenter comme mon frère Adolphe. Na si journée le 26 juillet et que la journée moko o babengi mokolo moko ya bana na Nzambe oyo bakoki kosangana mpona kosepelisa kati ya somasi ya nkolo etonga kati ya bana na Nzambe parce que journée là ezali donc kosepelisa te mais ezali journée oyo bana na Nzambe bakokutana mpona koadore Nzambe oyo ayebi kosala likolo na se yango wana donc oyo nyonso akozala disponible mpona aya komona miracle ekesalama parce que babi bamisusu oyo bakoki kobika kati na loyembo bamisusu oyo bakoki kobongama mpe kati na loyembo parce que koyemba ezali kote ya mibale kati na bato baya ebele komona kati ya somasi ya makambo na bango kati. Et bon mpona bandimi oyo ya baeglise mosusu olobi nini mpona bango mpe bazolanda message oyo na minute oyo. Ezali parce que biso bana na Nzambe tozala na frontière te biso bana na Nzambe tozali te kete oyo église boye te na bana na Nzambe ezali donc tozali lisanga ezali kaka nde bakombo na église nde ezali kodifférence biso mais kati na molimo tozali bomoko nasengi kati na baeglise ya mosusu mpe baya ebele baya pour moi ebele tosangana tokomisa Nzambe to koadore parce que adoration ezali bilei ya kolo yango nasengi kaka na bana na Nzambe baya ebele c'est ça. Ok, merci Ndeko. Écoutez, à liboso ya église maison d'adoration mais événement moko boya makasi kozala le 26 ya mois oyo olobi nini mpona événement wana. Ok, merci nga nazosenga na bamama bayebele bamama mpenza bayebele na bana epuis totika bapapa te na ndako tala bapapa mokolo mo mpenza ezala Nzambe osala eza mokolo moko ekozala mpe lipamboli mpona bato mosusu bandimelaka ye te Nzambe akokosala quelque chose jour wana. Olobi nini na baoyo mitema eza nanu ya kilo azomona mpona samedi atelemisa likolo mpona ya ntina esika oyo eza na omwa pasi mpona bango olobi na nini te mpona bango nakoloba ke mpona Nzambe motema ezalaka kilo te Nzambe toujours akopesa bango makasi mpe courage wana bango moko ondima te ndeni baoya ose récupère. oki ose présente nga eza Diane, chère Diane. Ok, merci. Okay.
maman tokutani na awa liboso ya église maison d'adoration événement moko ezali awa le 26 olobi ni mpona événement wana okopesa impression na bon en tout cas mpona ngai eloko na oloba na bandeko na ngai ya basi lokola ngai eza ke journée wana eza vraiment occasion vraiment ya bien donc ezosengaki ozanga te parce que eza makambo mosusu oyo eyaka vraiment mbala moko na vie non osenga na bandeko na nga bayokanga ke eza vraiment eloko mo ezosengaki non tomipesa vraiment mpona nzambe wana soki mpenza oyebi nzambe oyebi oyo aza mpona vi no oyebi oyo asalela nazali koinvite yo oya na journée wana yo moko okomona mpenza loboko na nzambe osepela ozala vraiment dessus te yango nde oyo ngai ngai wana moko opesa kombono mpona balandi nyonso bazolanda na mama bon ngai kombo na ngai ezali Serge Gisèle. Ah, merci Serge Gisèle.